Capage TV. Capage TV. Moi, je suis à Salagate, ou à Zela qui m'a balayé pour Balamba. Sur le cas 16 ans, je suis bandé dans le coin de Nyoka Swam. Parce que je suis commis. Sur mon bal, je suis à moi, ça a monnaie la caille. Ah, il y a commis Pemben en face de là, on a ma fille robot. Oui, mais bango. Ou moi, je suis ah, Nazoyako. Oui, Nazoya Pembeni. Donc, mon yo bolo la gangelio. Il fallait pas s'en faire na maman pour ça na banana yo. C'est ça. Yes, quand mon ima ça kana 16 ans balé bandi ko gangeli. Au moins est-ce que mon bal azoba pesi valeur na batukoli ka mwasi. OK. Tant yo okene musala mwasi ateke de fama pa ke somba soka zole ke bazo wolo na ba fi wana. Tala mwasi mo bay na mona ke pa ba pesa biso valeur ko leka. Ye. Boka mo pa ya uzana de côté. Mutako ede yo ka mbongo. C'est ça. Pe mona ni to vandi na tanda ba kare kotite boboy. Ba ka biso go etenga bingana ke. Zoba mama nakenda jonga kotanga na ka kabasangu wa ebi kabinda ebi na kabasangu to komi na kabasangu ba ndako mobe mama batonga lokana kotala to mesila te na kloti me matiti tanga bika bokata kata matiti nyoso ese nga bipa ou pengwa bi ezela ba ela yo combien Gabika a challenger après ça va pliter. On va repérer ça bébé, on va repérer ça bébé. Maman. Gabika yo bombe dinga combien? Oh non, boy ndenge ça boy sokaka $150. Combien? Ça $50. On a ngalo ba 100. Donc ah, et ça beaucoup. Bouquet. Na pteka vimbisa ka bon ngabite yo ka bon $200. $200 ngabia $200 bon. Très bien. Ça là, maman. Alongwana lambadi kolo botolo polo na azo atiteke na termine na balabala muto kinga biande kope bandia azo pa akona ba singa machete singa mena kesu ko sebi tango amo mindondo kata nzete malo na bana uchuyo yakawa na sikukubu na pese na meki no nyanga biyo yakawa na kota boy na meki pan na ninga pa ekemisatu sika boy mati tonga ndeni na simba be na benda mai ezo ya lokwa matembele yango moko we matito ezaka yo moko zo benda me ba pikwa ebi yango mai za se liputa pole le ngabika o pa uta na ke kuna ka be ngabi o seke sili avant ko kitambongo na umela na pemina na bimini banda na temina na bando sika ngabi shikito yo ka kope futi challenger mama na bina bende menga na baluki kuna rabio esi na zipa unachewa na yo ka propre mama ngabi esi ya basungio tata esi na chango ko kifunda so mona lupango etikali polele comment na kozanga na biso to zanga tina to mona ka vipamba metokoli sakabana amen comment bango na bomenga betela ka tolo to bandra mena suko mema mona bada na danger surtout ça ko fana ka be akufaki ne mela mbongo wana bakendaki biso babola ti loto za tozo kuba kaka bato la biso ba finga metozala kaka ba kama na matanga tokutani yaya zako yeyo sko kimobola ne sokele kimingo tigela ngota inunisaka valere ko ekoka mama mandefu moko loka nyau zo kama yo moko ndo kwanza nzoto le nyonso usigwana na safo monganga kala yoko mo sigwana ba clean ba benda ba lekol lanzala mama soko telemeli nzala toko kufa ni pesa premier soin nazo bisa yo premier soin défendre yo ba bola ba umela ko leka ba patron po mobola chaka confiance na kolia or ko lende so bomba nzoto patron kabela nzoto bomengo na mituka kipaka nzoto ra akolamga na tongo tipoka zo kenza zo inoki nzala te mazana bomengo yoko kufa na ba mort subite mobola kabela nzoto nzala 5 ans déjà mokate ma dudu pesa ngame asinda à charger bomengo net kadika mbi. Choisissez le service de Maman Chimène Cargo et bénéficiez de plusieurs services tels que le fret maritime, chargement de 5 conteneurs en un seul jour, service cargo rapide de manière à ce que votre conteneur arrive à bon port dans un délai de 35 jours, un service de fret aérien pour que vos marchandises arrivent par avion dans un délai de 3 à 4 jours. Maman Chimène dispose également d'un salon de coiffure mixte, coiffure homme de très haut niveau, coiffure femme avec des professionnels de la beauté et du look. Un salon qui respecte toutes les normes. Chez Maman Chimène, il y a aussi un restaurant qui vous met à votre disposition un petit déjeuner dès 8 h à 10 h
tous les jours, ainsi que le grand buffet de 13h à 23h avec une multitude de repas africains. Rejoignez tous le service exceptionnel de Mama Chimène 6 à Dubaï, Moon Royal Hotel, Deira, Mama Chimène Cargo Service. Toujours près de vous, on vous accompagne en tout pendant votre séjour à Dubaï. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Gamme de beauté et Rude Beauté. Bato nyonso balingi te na bango ezala kaka lokola mwindu yango. Gamme oyo ata bébé en pakola mafuta na biso pe kitoko ba o balingaka munoko na bango comme ko moi rose beaucoup ko 6 à soda pour ko bébé sa munoko te Rude Beauté a biso oyo omona ke batache moko esalinga ya mwindu Rude atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel eko bébisa yo te eko sala allergie te donc nyonso eza naturel omoni ça Rude Beauté ausala peza ba produit ya kitoko oyo basala na kati ya mafuta soso pa kuna mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bébé apakola nazo recommander bino ba gamme ya Rude Beauté bozala vraiment mikolo na tingani kaka na Rude Beauté. Rude Beauté oumela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rude Beauté. Pasteur Boni. Oh, kitoko. Oh, vous avez depuis Erninia. Ah, capable, pendant la découvrir bio herbe cacao na komi fa. Sika boy. Oui. Oh, ebi milo esala na nzota bana mibali. Na biso na komaki no bati. Place na yango makambo remboka remontana. Ya ko remontage penza. Yo j'étais capable mais comme ko pianga ça. Pasteur ndenge za boy pa bana mibali. Esukola ba rein. Ezongi sa force. Yango na yebaki. Elo bata diabète. Et qui t'arrête à sucre na kati nzoto. Tika. Et très rebelle. Bio herbe cacao oyo. Na mona note. Eza na ba traitement ebelé et pas la biso basi et débouchera ba trompe et ça la rappelle que sucre ligné ka biloko zo sala na kati mobali na mwasi pe. Oui, ba règle douloureuse. Konyata. Oh, na melango tonga pourquoi? Na uti musala na zana ngo. Et biso bata birobo. C'est que vous avez dit à na banda. Makala. Yango papa toujours en forme. Toujours. Papa chindeni awa watintuka toujours. Au batama na kata bio herbe cacao. Bio herbe cacao. Vraiment balandi ya Congo partout dans le monde. Omoni secret ko pesa nzoto kolongo no. Mobali o mwasa zo réclamer ka kanti ko komina bambanda libanda. Utika bio herbe cacao. Olanda bilanda landa. Biso bata ba siko to melaka secret chaque fois. On a misu tout. Yango bio herbe. Capable de bien ba douleur ya libumwa baba vente ba wapi na ba rein nyonso circulation sanguine nyonso bien et très rapidement activer les os circuler makasi bien oya koyoka biso trop ba AVC yoka makam yango des autres traités yango base on est tous livraison pesa partout monde entier partout dans monde ozana Brazza ba numéro to okoma ozana Irlande ozana États-Unis c'est ça. Ok, les autres aussi. Maman. Poso fan de lango likolo. Bayaka na masolo akala. Tango lita bemba beta kana mama ngebi. Yoka lisolo mtu na bala zo beta. Seri wa raconta kana. Solo bine kaka. Nzembo zo beta oye na lingaka ngo. Ah fanda.
Yo bitango likinga yambaka. Kaka na makambo kwa kala. Ko mundongo te. Yo yo kaki kabase ya mpanya. Maloba ya yo. Yo senti que maloba ya yo kala. Azalo maloba kala. Maloba moko ekota ba poussière. Makasi ya mwa kala. Ya tiroir. Yo zaka tanto melaka na vata. Ya oyo. Ya mal, lilobe ebibi na mal. Mama, maloba ebibi na sanduku. Et puis malo ya sanduku. Yo kabata. So lix mata boy. Vanda na muto vandi azotalaka te. Lobi fona sala boy. Courage maman obunga ete. Ata azu ya muki abeta lisolo te. Soka beta mi fingisi nzoto. Ata ba fase ba tuna bakate bien. Ata la porte ba fase ata la ngana madame to fandela siko kozande. Ndenge nini surtout ça. On va la courage. On va la courage ata azu kopaye. Lobi ovanda te. Fatambola abike période yango yeye nakembaki des semaines lokwa kope fungami efungwama mobala tembe soka zimbonga sa subi kabaka bate nakabaka na célibataire bandana koma na engagement kenge osoke indi bana ngam tokoza bonga charge azate nzambe tama zota la courage yeye na piaye amen binote spectacle match même nzambe moko kolo boboto mais boboto ezaka na limite ba nyonso ba senga pesa ba nyonso alors misu pe bakufi misu ti bakufi batkeka na kosenga ti bakeli fe so yiwa adaye na lobela yo yango papa yango penza mayelo ngolo boko koma nango makasi zo vie yango pasteur na motu blemso chula ya okombana nga très bien mayele oyo ezangi batu mama kobonga na sina zongeli na kozwa eza makambi bale kobonga na kozwa komboma moko mais pona nzela kobonga eza makambi mususu kozwa mutu nyonso fazwa okay kapasi to na ya kozwa toyebi ndenge kozwela te kozwa eza nini kopi otekaka nini obimaka wakosalaka nini obima ntongo mpo etalinga te kendeke ata na place okomonaki ata ocholami soki mili fe bimi bien kende ko mpo bakoseka yo motika nzambe na nyongo amen surtout ça bakoseka motika nzambe na nyongo osololi papa kapashi nayebaki natambola ngai surtout nga naoloba no polele nayokelanga mawa te na bima zoba ridicule yango nzambe atalika te o challenger asambela to te ekao amen bozokaba vi na bato ngai nakofana pesa motu mosusu programme avi na ngai na ajo jamais oyo nde tata mwasi azana soki nabetele tu naozwango eloko jamais epuis toke malembe papa yoka kuro kapasi toke omoni nga nde na sa so nabinga seke mutu nyonso très bien yokanga kapasi nde tokoti janvier ezaka na age mapamboli mosusu eyaka na bato misusu bakweyaka oyebi yokanga très bien nazolanda papa chaque année eyaka na mopepe asika ou bien année na yo to mosusu akwei mosusu akufi oyo abotami oyo bayibi ye oyo alokoti yokanga sikoyo po koma na temps oyo ekuto na humilité kapasi yoka humilité eza nini yokanga humilité eza soko ozoluka mbongo kokipe terrain te amen talaka nde eza wapi kosous-estime mutu te atanga to te kopere kapasi bazwa vi na bato apamba osoyi na lokwa maseki nzoka ye na kopa kitoko ye moko kuna bakoboya ndenge nga bakabelanga taba nga nazwa taba moko ya mama na mwana na quartier na fanda boye vie na moko toki ngabwa fede nakendeke somba sukali betokute na nzela bipeti na nga po ye soki akia kuna basi bayeba ekala mutu akwita revesa bakoboya abi nanga petit lifeloko oyebani te omoi na kote na se na palo wana taba moko beyakimaki toyoki kesango eza ya mundele me bakangi aza na bana mibale toyebi te soki okie kuna otye mbamba kopia yo ntango alobi nanga boye na ngai nakende ngabi te so nake ya telemi oza kopa ngai na ye me ngami na koriske lokwa na technicien na bi te naboye nanga makambo ntango yakei na puse moke ngabi kopi ya yango na batami natali akia mpe ngai nake so naokita na fufulai taba na biso ezalaka taba na biso nde nazwi ye yoko batabani ngabi taba na biso ya mwasi aza bana mibale yo ozalaka ngabi na ezalaka kote kuna taba na biso ya monene boye na bayemba yoka bango moko
Ah malembe ozoganga bino ngana pota baza ni bosama be omuni loko tokoloba to tokoloba ninga nakaka menga yewa na moni ata ete mama na mona tabande ya sika nanga na tabate bani te kotanga kalika te kwanga yo tambola ka mingi yo oh yango ya bondeni tala taba yo ka bango mosko yo moni taba ko futa biso nini ngai baboza mwana moko kokunga te aya yo te loko ba kataki na bible so ko pasola mama abika bozo wana oh tozanga bopona baponi ya mwasi songa na zui mama na ibokangela mama nati kana makuru tala taba kan bongo ya mwana ngabi akolanda son soka mama ka oya mwana ka orena nenzela boye ngabi telo kwa la pesa nga kopi na nzelo sona zangi boye bakomona mama na ndima contour na kota kinga bana balu kanje mama challenge sona ke kata ba oganga te mwana ngate na nisika mama mwana yepe ngabi toke yo tindaku nazoya mama matete mama bapesanga soki $85 otumbako mama ya mobaba mama oya mwana chai na ndanga bisela nanwa okola na koche bokanga na singa sela mama zoya matete baba penga 85 ka ona sisika bale bona nanga bien kaka kope fu e futi challenge ngayo mobimba te ona opesa vifo za la souple makasi mama nakutana makambo aboya ta 10 nga tika boy na koso te tila bangola na ngola nakutana na kope ninga baboy ko kata matiti na ndako babi toke misa papa mbate na benga bango renyo kongo nene loko wana mama na labina bango bo sala papa radio mwende to ya référence na biso mbongo toyo ka ba missionnaire baebi makambo na sa bango Le service d'éducation et de formation limitée ETSL recrute les étudiants vivant en Angleterre et dans d'autres pays pour étudier dans des bonnes universités en Angleterre, avec des services comme le cours d'anglais d'informatique gratuit en ligne de vendredi et samedi de 17h à 20h, heure du Royaume-Uni, le cours de tutoriel pour la gestion d'entreprise, business et management en ligne. Désormais, opportunité y est. Opportunité dans la famille Nabino. Papa, maman, aux en a bana, aux en a besoin de l'anglais gratuit en ligne. Na Zoom kaka au koti, au s'intégrer, au comme mbarama rope kolanda ba cours en anglais. Et puis ouverture totale pour na bateau balingi, batangi sa bana na bango, pe bateau balinga ba continuer ba cours na bango en Angleterre. Londres fongoli ba porte nango. Ceux qui aux alliés au fan daka déjà na kati à Londres, inscription est gratuit. Kaka na agence na biso o bozali komona, o ko contacter bango ba numéro ezawana, o s'inscrire, o inscrire mwana na yo, o sengi bango privilège ya ko contacter ba université na ba option nyonso lingi mwana na yo sala asala, o lingi ko ko continuer master, o lingi o évoluer na Angleterre, porte yango efungwami, tenter chance na yo. En tout cas, na mbongo mingi te, mwana ya voyager, mwana ya koti université atangi pe azuba books o ndenge kaka tolingaka. Opportunité yango yeli biso. To sala nini? Contactez bango au reçoit nyonso en bonne et due forme. Notez bien, une cagnotte de 350 € est donnée pour chaque étudiant recommandé enregistré à l'université. Le bureau et centre de services d'éducation et de formation limitée est ouvert le lundi à samedi de 10h à 18h sur 252/262 chemin de Romford, 713 Maison Calem, 7e étage, établissement 7, 9HZ, Stratford, à Londres. C'est ça. Maman nakenda. Jonga kotanga na ka. Kabasangu. Wa ebi kabinda ebi. Na kabasangu to komi na kabasangu ba. Ndako mobe mama batongalo kana kotala to mesila te. Na kloti me matiti. Tanga bika bokata. Kata matiti nyoso. Combien ngabi pa ou pengwa abi ezela ba ela yo. Combien ngabika challenge apesa rapide. On va pesa boye muke, on va pesa bébé. Mama. Ngabika yo bombe dinga combien? Oh non boye ndenge za boye sokaka
$150. Combien? Ça $50. On a le bassin. Et ça beaucoup. Bouquet. Na teka vimbisa ka bon ngabité yo ka bon $200 ngabia $200 bon très bien ça là maman alongwana lamba likolo botolo pole na azo asiteka na termine na balabala muto kingabia nde kope bandia azo pa akona singa machete singa mena kesu ko sebi tango na mo mindondo kata nzete malo na bana uchuyo yakawa na si kupu na pese na meki no nyangabi na kota boy na meki pan na nenga pa ekemisatu sika boy courage mati tangandeni na simba be na benda mai ezo ya lokwa matembele yango bo oy mati ezaka yo moko zo benda me ba piko eh bien ngo mai za se liputa polele ngabika oh wa pa uta na ke kuna ka be ngabi o seke sili avant ko kitambongo na umela na pemina na bimili banda na temina na bando sika ngabi shikito yo ka kope futi challenge mama na bina bende ngenga na baluki kuna rabio esidi na zipa unachewa na be yo ka propre mama ngabi esidi basungi yo tata esidi na chansko kifunda mona lupango etikali polele propre espace ya 1h30 nie olo musenge sata ba 3h ba 4h du temps nya esidi na vandi tina taka imoka bengi akona tena move sell moko boy eza ngabika déjà o wenga bi okomboli na kokombola mama ayaba tita akota na lupangu te banda kaka abina wakula je ona kasi ngabika ngabika ngabi moni ngabi sala nyoso fara na wala na mukeo te na yebi bele mama 200 mobimba 500 na panti pesa ngana 2000 kwanza ya transport motivation ko bagina ke tikonga habiter soko zimbonga mutu ba mataka koma na njela opesa na somba mama ngai tembe challenge mama yeba code ya vie na mate ko pesa na somba na ozongsa ko mi fami osila ni habiter na okende ko ngabi na okende ko 2000 kwanza tant yake yale bis tant on a massa faut mona utikuna bataka na power sika na machete o mérite aussi de banga viana sesinga boulot moko mais na comprendre ete o saboter na zela bando seka moni biso de bi terrain biso ni kaba biloko na te masa ko kende ate poso na demande ba susu mbwengi challenge na biga nyoko linga yo kabango moni ozi soko ye terrain tuna ba tuna satanga biboeba challenge la dia mama vifoeba ba dribble yo dribble baké na gauche izonga baké na droite ndima yango pe na pasta loko zangi batu na Congo ebele yango moi na Angola o ayebi na betaka inane so combien na zona master moko bazaka na Luanda ti lelo Didier na futela na ticket mais na kuta bango ba douane na musala wana balala mama na ko sote ko bongo bala bananga mais yo za mukongoli ba ya yo pe makate kongola za eloko wana yeba za te valeur na yo mbongo amen soki Congo Angola monyo na mbongo comme so famille pe comme ki vrai tant comme ki na mbongo comme ko lambisa ba mama ko mokotelanga OK moi na biso yeyo botika solution ça na ko mama papa na ko zote nanga kende pas ma ki yantu kwanza donc na restaurant ko liabo e bangola ba ko mokola nanga ba jeune wana quartier yo ba mas ko pia ka bango tenga bish au terrain na bango oui baza bango iko na bango oui so na zo mena masanga pona so mena makuke se kwa kuka kuna so ezaki sera soki misatu na 100 kwanza patron parce que on mena ba XL TG masanga mindele patron taka na soka portugais bete ba pesa ba compte randi et c'est moulière moni fio ko pesa yo kanga bosa tuboya na mais vous prenez bien na linga bitumba te na ngosha lukara o ba ngana ese nganga bisabaya bosa kuka bosa ngabi challenge boya komi pa patron moyen j'aime eloko ezangi bacongolais kasi nga na misala bongo te nakomisa Kinshasa lokola Angola lokola Europe kandongo lobi donc moi ndoko mfiye nini eloko te musa na ngande kop makasi na ta kotalaka politique te makasi bazo bango ya mingi na mala
malamu na mabe bango na nzambe ona zoka mukione zo pesa bakimia ekoki na vivre le roi fourmi toza zamba moko na balio ba kontaka bango mabiso tu banyama yango penza na kwenanga makwana oko ça foyer na bawe yanga parce que sur du colisolo mbongo wana balax ba ebisaka mutu mbongo ko isité wana fo bon ba challenge ça m'a rondé ça ba coup d'état ya vie mama nazo ba no clair soko kwesi mbongo ko ba mutu ko isité ba ko tola yo net so na ko isaka 500 so ba tu ba isaka 100 on ka sango mebele boy négligé pe bima pete na matoyi na bango pa ke na lichote OK mutu alingaka te sengo muningeza soko zana passe beti bisoba kendo stonga koseka basala ka mbongo te yo kwesi bake ko chola etala zoba batela kata kwesi mbongo aza zoba na za zoba mena kwesi bino bo kwesi nini yango mo so kwesi eloko bomba OK soko lokoti desko na moni yango ezali combien 500 c'est qui de bele boy okosa kibiso challenger to na lero ko betaka malamu ebele pa batute amen ko bima sumba nanga ba ko kotela na makambo ebele te ko boma te na eni na jaloux na makambo ebele ça va toujours c'est donc moni période de 2024 maman na peso conseil on dit manonga te même na famille et na batu musu ba ko tala une sengote amen na so bango clair amen vie est compliqué maman ebele batika na nzela so ko tali munoko akufa na munoko pamba amen na munoko obimisa ba secret yo moko mama obeta lisolo ko mi pesa lokumu ela tsangambo makasi ola tangambo amen pourquoi ba patron ba kimaka ba bola so ba 800 francs otuna kate ba kimaka ko pourquoi ba patron ba pona commune na bango côté ba tambongo baza to sai fete ndenge ni batala kate to sabiso son ndenge moko zana quartier ba bola zo ka radio chade musique beta baye mama obi ebo pechepe machanga machanga nini ezana nini c'est ça pastor ça va le panga babola chanzungu na monte misaka sur la sauce baye bango nyonso kapa na yo olambi ninyo msando funga courage miso fungola mufiniku baza ba courage makasi Congo donc moni pays na biso mama nazo zongela sukisi nazo ka papa moni ADC et bébité batu ce Congo et bébé qui ndema sangesi la chaque jour ti nazo le bela pour le yo kanga kito langwaka mbongo eza amen ba melinde fo oya zanga tuna bazozwela wapi batu nyonso balangwaka na Congo ba miyibite OK yondo pesi vina o foti pozo mona kotama be Congo komelonga ngai soko tali Congo na angle bio mona clair amen malamu ezaka na Congo et pesa fertilité partout amen OK nzela mai o na solution oteka na boutique o na solution OK ndeki porter o na solution oza na kwani o na solution même na kwa ba soko mika gara ba moto o na solution mabena yo kangela njoto kasho mozo sengela ngombo mbongo onga ba wewa wana ngana kosaki wewa te yango zo pesa mabala makasi combien de basi ba ko imanga mibala wewa ateli biso mbala cravate na français mbongo ezate kaka explication zelanga jeudi zelanga mardi c'est ça wewa soka kuna pokwa mbwengi yemoka talia d'abord moto ofele makasi na mbwengi tikana yamba intellectuel alingi moto na lingi de trajet 5000 ofele double nazo pesa conseil double makasi nazo biso ba schéma ya vie mama vie eza technique de guerre comment courager na quartier bundisi basi na mbongo ezanga tina wewa yaka tala na zando aventurier likama baninga soka bika 4000 bapesi apesi ko loko 3 mètres na 1000 tala tipo ka ba $10 kama kitana terrain kitapa kota na quartier bien bien tango koleka jo alangwa kasoka mbongo wapi terrain mama placement eloko zoboma ba congolais telema wapi 2024 yeyo amen tika masolo batu na munoko kota toto na actualité comme na jako lukalipa elongi na komi akendo senga te soni oko bima mobomi pamba na matanga batu likola lokoso mutalien ndeko yeyo na bana yo makasi ena ba piaka mususu mutu soka telemika bondela lingalela namona ba piaka wana maka nani a privé me bana na e boti ana noko me afufu mama bicho yena nute elonja noko za kolela noko telemi o ma elongi na ependa ke soko tikinga na baby o soko pimela ke alokiba bana mama za ba noko wana mama bazebele ala bela yo noko epana bino bo sola mazotala nzungo balambela
c'est que a contrôler salon là masike continue na zo belo polele ngando tu na mingi na bana miketi ngaso ya mbinga benga kiti so na benga mwana faut des informations yaka ta ko so tombola otanga wapi wana bango bazana sema na tanga na ite za classe ni dejen ko bandi obandera bilo apete ko so lié ameki ti bon balambi te mama yambi ma deji to jande bamba pupu information nyos yo poko lia ngoya yo poko ya nako ba mama chela yo ngabitebe ma deji za na ndaku des informations peine c'est kendo sakana baninga nako kende susute il s'agit golala nazi info mwana ko sakate Gondeko wana saka bima bani manœuvre banda ko betele masolo affection dire église pas le motema ba ke bacha ma ya fufu betele masolo moko église surtout biso ba baba na masolo église neti yana no bike lo sambo dimanche faut ko kende kaka ba bituro photo sa communauté boboto to sa ba réunion fait maison na union c'est fait bimisa na nzungu mbangu chama mai nazala be mama te moi na pesa info moi ngana zo foka bana matoi ngana zo foka pa bana ngai ka bana mikolo te ngata mwana oboti te voisin ko betela information obenga me mwana voisin za awa otelaki ya balamba yini te bayamba ki na ibiti biyoko beza na ndako ya solo il faut très bien bana mike eratate neti bano zana bango tala kuna okompana ngaka papa omana ozana bana mike wa ngaka ina yote bango susu anga liboso so nasaka so na moni na mbeba mingi nayo wande ko nanga na mbeba awoyambanga likoliko on pona zo avana ya na luki 100 francs OK on se ba bombo de loka pema de loka pema na wana chena poche ya jean tango yana koti po yembe na da tali ya reta aton benga bana yaka ndende ni otene moko ebimi na fuli na kangi tana pesa bango baye je quand yoko bimotande ba oseka motemele moko etikasi ko piège moko aneza sona kotala kochela nga parti nini so na manika mbimbi nanga pongasa na mopana bunga kate ngata na esika echele likati na vandi obi oyanga ata do sona bakake oyanga feza oyo direza négligé on dirait ça et oyanga so na manika insatisfait osoki nao otaka ya bana na ile kianga to uta bali ka kochela nga ya mesa boom donc to bana ka kodia bana benga bango bana yoka pe meboya bongolia boya tolia yoka pe mamusesa mwana mama tika bango bali ati botika noko ali ati bango wananga bango balinga pana nga ko bango nanga kala kozala wana nga bango wana bango banda ina misi dese meloka pembe fuli tango kotika ngo pumbwe bango bakotika balandi yangai ta bakenda ba fufuna bango ozi matina ntain bakosi nga na mama nga na kosi bino bana usai boy di faze mama challenge ya bakasi so ba okati nyata ngo songa loka munene so mone simité deuxième tu boya bo bundela ni bo pesa na so ko fuli okosi ko simba ngo yo be fula tamba okende sis nyata bonus challenge mama omboka oya koyoka ayo kinza papa bola na pesis moi ba mama mukili pesa boye amen bokabinyo soka nzamba tika ngai lo satana mama même l'église na na prière na musu sagesse inde sala tika boye kama nzala Congo za prière te boko côté église aussi matama pamba sagesse Congo zo kende gauche ngana kende droite tika boye tokenzela mona Congo te okenzela mona Congo te OK yokanga ya kebo yokende boye dokutana alingali bino bulu bino pe bolingali bulu boko yamba na bakokama tala oyo ba komi bondeni bango tito poni bango ba miyebi oui
bakobongisa répéter. Je te dis. Yango penza. À part mokonza mboka ndaza na souci. Oh nyonso bazoleka ba député banane. Toyebi. To bakiseli bango su bayiba. To cha bango cause la pays yo ndoko kwe. Otikali. Otikali na souci na vota ki epa pamba. Tango ba ke yo kende bo. Yo kende. Oloto yo kende ko bisa bango te. Ba bakokama. Azakaka. Amen. Na suka bango ba kasoni. Amen. Biso to yiba ka ye na fa normal. Ba yebaka. Te ba yebaka. O pende a yeza fa normal. Bayebaka. Na leki na ngai na nyonso me kozwa na eza kwa ya kwa normal. Oya ngai soki leta na yibaka tende na kaboye te. Bayebaka. Ayebi. A moins que quand on a circuit na bango ba pakolo buzoba. Ya soloko. Soko tia na circuit ba pakolo buzoba. So za libanda na bango ba okamu. Azanan ba vérité. Na lo belo. Oyebi pela pasta. Monica Pashi na kamaka soko za bololé ozo mitiko o musana ngezanga tina oza na voix normale. Nzamba yebi biso malamu na pierre na biso. Amen. Comment na kozanga na biso to zanga tina to mona vie pamba metokoli sakabana. Amen. Comment bango na bomenga betela katolo to banga na suko me maman na bada na danger. Surtout ça. Ko fana kabe akufaki. Ne mela mbongo wana. Bakendaki. Biso babola ti loto za. Tozo kuba kaka. Tola biso ba finga metozala kaka. Mabaya. Ba kama na matanga tokutani. Yaya zako yeyo. Parce que kimobola ne soki eleki mingi otikela yango te inunisaka valere ko ekoka te natikela yango te moko loka nyau zokamakama yo moko ndo kwanza nzoto leri nyonso osikwana na safo monganga kala yoko mosikwana na bacline babenda balekole telemela nzala mama soko telemeli nzala te okokufa nazoyebisa yo premier soin défendre yo babola baumela koleka bapatron po mobola tiaka confiance na kolia or kolende sobomba nzoto patron kabela nzoto bomengo na mituka kipaka nzoto ra akolamuka na ntongo tipoka zokenza enoki nzala te mazana bomengo yo bakufa na bamort subite yangoko mobola kabela nzoto nzala 5 ans déjà mokate madudu pesa ngame asinda a charger bomengo net kadika mbi yo monika non na 5 ans aza akoma na 100 ans avant d'arriver à Aza. Azako. Patron on a 57 kada akenda. Patron ne belambo. Mbongo naye bakutani sike. Mbonga komi libanda nzoto. Elamba mituka ndako. Mais ko charger ekima. Tongo tipokwa keke. Soka le keke atondi. Kalkila mbonga so mandako rapide. Okuta ko pisa $20,000 pour na kosomba eloko. Oyo kokotela akoka te. Opesa sike na okokata meri muki atiki. On a dit patron bien te akena danger. Aponi nzela liwa na lukumu. Toye na nzela ko cholama to bombi nzoto. C'est ça. To ça l'échange na ba patron. Donc on dit babola babota patron ko umela. Et ça bongo Mama na te original. Amen. Ta la plupart ba bola ba umela ka kolika ba patron. Je te dis avec amour. Patron atazi ko ka 79 akufa. Papa nous na 50 de loisa. Koliam a umela baboy na bango batika la ka. Ako nuna na ba nzete na e. Ezokwa ya zo longola na ba fille de fer. Atoka matiti na lupango lokwa kamundele. Oyebi yango. 1 2 3 15 na fulu ta ofanda boy. Bochela ngama ya café. Tona. Papa café nango. Muzuzo mwana va diebela. Boyela nanga poto wana na okinzala mingi. Papa poto. Aza na sukali to mungba ache. Abaloya zomela. Tamba ko tia mbimbi na temps. 5 heures moi si vous faites là qui a chauffé c'est pas papa. So ko tale na vie mobola ke na bakopa mama mais ko to ko charger nzoto pressé. Boko kama demi aza. Moi kobela nega sekele kimuke ko tongola. Ta ko tongola kutima kama mikuwa soso ba kwanga batondole senga ko tongola. Yo liaka batondolo bakwange ko tongola le. Abalani. Yo lingi shawama. Inana zan. O za suna ta ko tongola. O ko tongola ndele liwa. Kisi ngeso ka simbanga a. Docteur tala. So karikile za su ya nini ya nini te kumika $20,000 fona somba o. $100,000. Voyage fona ça na Londres. Okoti di banda na kati. Bon on appelle ça ba marchandise banga ko sanga. Eza ndenge nini? Muto zo bouger. Lesa ye melisi ata mai pressé. Au moins na yo mtokola ki na mai ya pompe na kati atongo ngidi boy mai ya pompe. Milangi. Kole change boy fufu. O boy ba nini komika kwake ya mindele. O kotinda $200 supermarché nde ba yelio. Tongo funga na chasi tozo kama na musika fo mbongo yale na mesa. Azi $300 à tienne à gâteau. On a seulement 200 qui n'est pas mal. C'est ça. Change à vie.
Ozo kamaka. Iya zaka boye. Bokanga te. Afese na po. Na po quoi. Ozo afese na po. Moi je asala atazela mobile. Nganga bisoko likoli. Moi je asala kate. Wazela ki mobile ya po balamba. Soko mika ba 16. Misi libanda lokwa nyoka ninga swamu. Azo akomi wa. So mobile soka monike moi je asala kabya monela kai. Ata ya komi pembe na ndako faso la sona ba film robo. Oyebi bango. Uma sobike. Ndeli yo ana so yako. Na sala pembeni. Do moni obolo la gangeli yo. On fala pesa nde fala na mama poza na bana na yo. C'est ça. Yeso ka moni maza zakana sezo bale bandiko gangeli. O mona sko mobile azoba pesi fala na batukolika mwasi. Tangu yo kene musala mwasi atekede fama pa keso mba soka zole ke bazo wolo na ba fi wana. Tala mwasi mobile na mona ke pa pesa biso fala kolika ye. De place basi ba kota ba diabo ba bimana mbali misusu sa mibali ba eba. Ezalaka bongo polele. Yani lokele ki mabete o traire moi ça se pèse confiance. Tika boy. Basi ebele ba céder na buso ba mibali. Ayaki fidèle. Alinga ki ona passe mo sambusa ke na quartier na makamamike. Ba récupérer. Orieli ko bonga te tikela ta lokumu na quartier. C'est ça. Lupango bo fandi o ganga ke na miso batuleri nyonso. C'est ça. Banda ku nyonso place ma biso 14 pouces. Ba ebi ke na kapia ker mais pesa ngata va valeur. Exact. Ozo chola suna ye. Tango tika na sima na ko expliquer nini. Bateka famille. Tombokisa mwasi. Mama na na polele. Mwasi alandaka bomengo te alandaka bolingo na malaise. Tika boy. Atala leo somo na mobala venir te. Ona mukia zo cholanga bongo na ebela ko changa wapi. Parce bakaba mabala. Ona te original. Bokene na église ko chasser ça t'a rien. Bino moko be ko bomba cité. Ba mesa de bazana kali. Bazana idéologie te que moi ça lingae. C'est moi ça lingia comme minene. Bakoma bongo. Bakoma bongo ko ngona loba. Oyebi bango peza. Moi ça respecter te. Balinga bongo te. Donc moi mi baby bani kaka ba sa kwa. Et baby wana bolingo makasi. Oui. Mais ça zaka ngomi kitsa bolole. Oyebi oetidia bango pela pasa. Mi sabati ko maltraité. Makasi. Ko chola. So ka pesi mambongo biloba loba. Na pesa ko lamba taningo sali bona ngiba paya wate. Ba paya ba sa bandeko nanga obalanga te ni 100 francs. Bandana ya wa 4 ans. Baleki nanga ba mi balena tsela bango mbimbe ko minga ngambu. Mi bala zoba. Oyebi penza. Ngana zoba no polele. Osolo mi bale bele bakaba mabala. Na lo beloka makambo. Moi j'étais kotala o mutite. Ali kota boutique bando fungolelo. So ka ke kota gasana boutique ali mo ndo kota diabo linganga. Linganga, yamo ko la linganga. Na bota na ebana me caractère mabe. Bomeyo. Masolo milai na boutique. So ka boutique osomba bombo masolo milai. Ba boutique eza 5 kendaka kuna. Pasta ba boutique ya papa mpaka. Akom te. Ofungwa ba biso. Yo moko CD. OK. Moi si aya atali ko saka non na lokote. Alandio na bolingo nani atali intérêt na eka na valeur na lupango bebisa. Mama bazali na. Basali. Basi ona bazai bele ba mona. Bele. Ngamo témoin na bango. Si soka meleta moko. Impoli na lupango. Azo kitsa moi si na miso ba. Ya niveau. Na bomboti wapi? Légère. Ngana linga kayo. Oyebi bango. Yo kama luba mutu. Oyebi bango. Yo moko zo semi na kanai. D'abord là ça ko tumbete. On va moi sinon. Tant que tu aussi la c'est normal. Ah le bel équipe fimbu na passe. Etika les gilets. A préparer la ka bombe. Ngoko si tout kando ko yeba te. Mama na le bela yo. Ndoko kama cho kama ya koma kote. Pe bazaka so bobo yani ba ko tika pembeni liba libala. Et soyez bien. Et soyez bien. Quand on lobby. Et soyez bien. Et kilinga pechoyo. Comme pechoyo. Aza petit mais mentalité miko ya mikolo. Oza mukolo mentalité bazo ya bazoba. Oyebi bango penza. Bayoka te. Mama na bano polele. Yango moni makamba libala fokeba. Tika bwe pasta. Mama bolingo suka na mbetu te na mbongo. Langage. Tika bwe pasta. Yeba koloba makambe marché. Tika bwe. Mama na peso conseil. Ya pete. Surtout mi balo ba meka ko tanga ko leka basi. Tika na mawa na base botana ba famille riche surtout bango bala za na vie assez surtout liwa de mawa bokena mabala nyongo dokota libala likelemba ya ko sakarate kopi na ngande mbo mama première code tika boy so sakana mbo na o sakana azate mam kolo budget challenger budget kolo budget ma sans freza Karana yango kubati baboya nga kala pona zaina masole bele sa wala ksambo. Tika boy. Masole bele kana pese kura zo ba ngai te na kuma kana na nginalo babeda
nakoza changer wapi tika boye atani changer ninyo na changer mambongo moko au fait so nangina bimisa na zongi so mona ka songe sko calcul na mutu 150 20 maki malisolo exact nyoso ka kondima koza côté ni na kakawa changer pas aux athées yango namona ko pe mingi te nazala kao omani bana komba mbongo na libale balani ebalani yo bando chali toi na moya makasi ezo tunaka mutu sifo lokola rupene ntero mama mabalo eboka pe moi loko mama tofana no tomela mwa moko yesko kutako boya tiba so ko be pesa na apprécier yesengo okay c'est que pesa ngane mbongo na olia malewa po basi bazaka na soni minko leka mibali makasi mobai nda kiparate ata zami analangwa kote na kotonda na tonde mais moi c'est mon akate no mais nanga sikote na so bata yaourt apusi yaourt pe ya 4000 so za changer bo changer ma so c'est 5000 tango ko so bo moi ka poko ko kokate abipe yo ididi ngai yo o mwana shema ngai yo nje kwando beta masi masolo kwa nganga kimisi bikila ezaki ndekini moi ça zotala kama solo na yo ateno pantalon ji poussière boya yaki nde makolo explication kwa cour mo kazo comprendre ba ko bengo na téléphone o bimisa be téléphone ba kangango scotch o ba senta pili aza kwa zemi kwa excité mukongo kanga marate moi tango tala na ngina balanga nganga ngina balanga na za pression na soya yo ngana likamba sika oh nganga yo fole kana na délivrance fo benga basi mama nga kutana makasi waso ka kyo bandiko mitala abo elinga nini tombo na maloba ebalani te mama chombo na maloba mama mboga oyo tiga chombo makamba boyo lisuma seni lisuma te lukane mbongo lukane mbongo so sana mbongo dibala nyoso kozwa mama mbongo tika boy pasta poko botela ma champagne mariage tika boy na koti penda bela kwa cadeau taba male boy briki penda wana moi ça ça makanisi na pesi tanga zi na ngaki na cheka lisika thank et bien la mariage changé ben nga yamba zelana wada ba mari amani kunezo foot mama mboko dala pasta mama mari bele ba sozako akomo kima mobali so ko nyamba sai fait et bien amoni makamba bien wana kopele kala mariage ko mama kop minene na ba feti na jebiso abengileki na mwasi tende kuna kumala mwasi ko mikato ekanga ba foto mwasi ba foto ka kote mbala ngwaza azaki wapi ye wana mama mboko mama na yemba jolo oti mabana chezo kenega nini pasta oza na pesa ba chema o mboka te kongo mo soko za na mbongo priorité yango na nga ozanga te zala mo zangi ma mokeleli te pasta nzamba pambola o ouais yoki ça le sili 2023 base yango base bon on peut ndenge Capage TV. Capage TV.